moi Sinini, encore une fois encore, Talatam appelé à se joindre sous l'équipe Yamakasi avec qui? Les Rwandais. Mais aujourd'hui, un homme libre, le premier grand conseiller. Nane waza chefa Sénat, Makamba Sénat Rotokolobela. Un pouvoir démocratique et pouvoir toujours dans ma boca il y a peuple. Et quand on parle du peuple, on voit le Sénat. Et quand on voit le Sénat, on voit le Parlement. Et quand on voit le Parlement, bango batubakosana la constitution ya pays. Baza capable d'éliminer ba loi ya kala, kotia ba loi ya sika. Baza capable de impeach ko sambisa un président soka tamboli mabe. Mais quand ce type là est lui-même est d'abord un consultant ya pays wala pour faire ce qu'il veut faire. Yo nani yo ke ko sambisa mutaboye. Yo nani po ke no yeba kantes kaza ko teka mboka mutaboye. Et cette personne est libre. Et voilà aujourd'hui un Congo qui se présente alors contre le président. Alors contre le président. Ça va, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que ce président est conseillé par qui? Biloko yango to continuer ko débattre parce que tomoni Moubarak, tomoni Saddam Hussein, tomoni Kadhafi, mais si tout tomoni de colonisation awa Gbagbo avec tous ces conseils ba pasteur kokendete kotika pouvoir te vanda kaka wana pourquoi parce que bazali wana bango baza kolia dia eza na Congo na biso. Bati bazali bazalo ba conseiller na Congo na biso simplement parce que ba yebete ce sont des chauves-souris. Bati na pays oyo ba yeyi bangote. Bazonga bo bazana place te. Bati ne bo salité ba banque mondiale batika ezako landa bango. Masumu wana c'est le peuple conseil qui paye, c'est le peuple congolais qui paye. Comment ça vous pousse à vous oyo parce que ba yebi te soki biso to lowe awa mutu asika ale awa mutu wana soka za système na ba sodomisation na biso te. Biso kiti na biso za lisute. Ba ko tumba zamba. Ceux qui va tout miser ma toza la bandeke même dès que plaza tana ma peka ekolemba il faut luka aduka moi c'était avanda ndeta wa vana ezali wapi. Ça ce sont des gens où par vie ou par mourant bakotika kitite, ce sont des conseillers. Les Congo est en train de tourner avec une clique là de conseillers de Balaam, clique ba conseiller ba Jézabel, bato batina ba prophétesse ba ke de vala na pemene mokonzi pour va induire Israël na ba erreur. Bato oto na bango na Congo bato bavandi kaka bato bazali ko s'attendre que vuma parce que ceux qui vuma yo vumite biso pe vuma itika isute. Ces gens là ils s'en foutent. Bango neto yebi na ba ferme na bango ba timoli ba bulu ba tete nini ba dame Jeanne ba plein de dollars ba cash po ba yebete ba ngeno tika na France ba français ba kona ba kuna ba ke na Belgique ba ndeko les résultats ba kozala ba yele. Dans les États-Unis, il y a des gens qui nous envoient et qui peuvent faire l'investigation rapidement. La Fonds monétaire international, la banque en pour dire que Bazali Awa, Ezali Awa. Ces gens-là, ils timolent dans boulot. Bon, les projets, ils vont bouca yango. Parce que ils vont dire, eh, mangeons aujourd'hui, vivons aujourd'hui, demain nous mourrons. Oh, moi, na Congo na muka. Là, on va composer l'hymne, oh, aïe, ça qui est déjà. Ce qui m'a commencé à marcher, dressons nos fronts. Est-ce que moi, na Congo, comme une pointe que si on faut dresser nos fronts, les autres font la ligne sont avant. Oh non, ça monnaie tazali na commentaire à côté à kokine jaba na kokotaka. Soki na monnaie na kopesa antenne, à l'antenne qui biso zali ko continuer ko progresser. Ndeko na biso papa jana puluputu de vous pertar. So yo za na nzembe o ko pemisa muke, toza na problème te pona ko yoka yango tangu tozali ko continuer. Ba makambo na biso kaka o etali. Dressons nos fronts, moi na Congo, longtemps courbé. Dès qu'on a dans la Fuluputu, est-ce que vous allez qu'on a dans la pesa première 30 minutes dans la oeil, il y a introduction, il y a macamuito qu'on débattre. Awa. Para me responder, sim, Senhor, és tu quem me dás a força. Eu invoco o teu nome, Senhor, para me ajudar. Eu preciso da tua presença na minha vida. Amém. Beleli kolo, mai na beleli kolo, na beleli kolo, na beleli yawe, na beleli kolo.
bondeli zambe ngai nabeleli kolo nabeleli kolo nabeleli yawe nabeleli kolo nabeleli yawe nabeleli kolo ngai nabeleli kolo nabeleli kolo nazalaki na pasi papa nabeleli yo osungi ya kokamwa papa osaleli ngai ngai nabeleli mon Dieu nabeleli mon soutien nabeleli Shilo nabeleli kolo nabeleli kolo Abanda tosili koyeba ete tozali kolobela masolo etali kaka o Congolais longtemps courbé. Longtemps courbé ezali koleka na basere na biso na est Congo chaque jour bazali kolela. Longtemps courbé bandeko na biso basila kozika na tango match ezali kobeta na citerne ya carburant wana bango nyonso bakaukaki. Bibembe exposé mutu akoya kozipa bango ta banzoto ezalaki te na lelaki. Longtemps courbé na tango kutu mopaya mundela azeba ine ko respecter mutu moindo. Longtemps courbé na tango tomonaki ba colonialisme kutu bayeba iko tongola biso bandako compagnie ka Onatra onokuta na matadi bazali na kaya munene tuzakobela komo ya Cantis. Soki tozali na 1000 travailleurs avec 1000 résidences pona nini pona ko loger bandeko na biso. Ka amizanga na yebaki ami Congo soki ezali na 500 travailleurs na matadi avec tout au plus 400 maisons pona ko loger ba travailleurs. Yaka na Kulingo Sikrier, yaka na Kinshasa bisika ndenge na denga na yebi. Compagnie soki leki sans travailler faut oza obligé o luka otonga bakan o light sa bango. Na yeba ka région fait matadi place na yeba ki soldat célibataire azaki même na place aye moko vandaka. Lelo yo ndaku moko 5 soldats baza na kati. Me bakati la ka saluti na tata mokonzi. Tomoni yango. Question zali. Est-ce que Congolais aza longtemps courbé ya tango ya karana ki longtemps courbé lelo ekokani? Metika to analyser na tango wana kutu ki longtemps courbé zala kana ba condition kitoko. Ne ba papa na biso komaka hymne o ba ki longtemps courbé maintenant dressons nos fronts. Comparé ki longtemps courbé na data lelo yo place basé na so zali ko 4 bango nzoto est-ce que Congolais zali longtemps courbé te? Longtemps courbé tango kala zaki to yeba ki mundele e kezali mopaya na ya siko to yebe te to zasu ko comprendre te. Nana waza mopaya nana wazali mwana mboka mais eloko moko ngana ete ezali ya solo 1 mètre carré moko ezali te ya surface na Congo ezali libre oyo mutu akoki kolakisa musapi teke oyo ngana azali mfumu ntoto oyo ezali ya biso oyo ezali ya bankulu na biso ya toujours de l'espoir. Longtemps courbé tango akala ngana monaki place papa na biso bazali kosala bazali na bakarte pour citoyen bazali na bakarte de service bana classe bazali na bakarte d'étudiant. Na data lelo Congo ekomi kota na yo bima na yo ina même pas une carte ko kozala ke simple logiciel simple kutu na tango anza ina ba imprimerie et bon siko to komi na ba ordinateur ba biométrique ekomi nango. Où est l'impossibilité? Oui, il y a l'impossibilité parce que parmi biso il y a des balames bazalete ils s'en foutent de tout. Pesanga imbongo, je vais garder ce pouvoir là. Pesanga imbongo, je vais te conseiller 40 ans de conseil de Kengo Dondo premier ministre. Pesanga résultat, pesanga bilan ya nini asali. Sinon ngana ko pesa bilan ya 40 ans. Un bilan négatif. Un bilan plein de corruption. Bon, ceux qui la première république corruption ezalaki, pourquoi la deuxième république corruption ça va continuer pendant que tu es le premier conseil des sénateurs. Mais si kana yebisa bino ete bana Israël la pembeni ya Jacob. Ba mama ba yela la Léa na Rachel. Bana nyonso babotamaki na Léa. Balingali mama na bango te bazali toujours bapembe na mama leki na bango Rachel et bon bana botama na Bila bana babotama na servante les deux femmes oyo balingali toujours Rachel. Pourquoi parce que Rachel azaki yaka kimama na Kikongo elingi bake bukula bonseka et pas mama na biso bango baye kovanda wana na liwaya na ye place akufeli babenga yo Bethléem. Qu'est-ce signifie Bethléem? Beth signifie maison, Léem signifie food biloko ya kolia. Oui, pays c'est devenu comme la République démocratique. Démocratie ezaka toujours na Bethléem na yango. Démocratie ezaka toujours na yaka kimama na yango. Bethléem ezaka toujours place bana bakena ko se regrouper. Maman au quatre la biso fi moi soupe le savato ke kolala. Il y a toujours une femme parmi ba mariage à polygamie
o azalaka ete bana nyonso bakina kose regroupe na pembeni na ye. Démocratie na biso ezali parlement, place oyo biso nyonso fo tokende kokimela kuna yango wana bakobenga yango palais du peuple. Ndako ya peuple, ndako tokokimelaka, ndako toza na sirke, toza na nyoka te na kati, toza na lion te, parce que ngai natiaki mutu wana aza na kati pour me représenter yaka kimama. Balobaka koko na place azali, loboko na nzungu. Parlement congolais nga naza na bino kaka mayele. Présentement tout parlementaire au travail na boss na Kengo Adondo. Je vous dirais que avant akota wana il a fallu que nous la sodomiser pas Kengo Adondo. Il fallait d'abord que nous konzama pas mon paya oyo. Parce que c'est mon paya là, il n'a pas l'intérêt la koyeba ete bana obazaba na ngai. Oui, parlement congolais ce sont des canards. Tika le mso mabata ndeni basalaka. Nasina mona na misu na ngai, ba mabata colonne. Tata mabata na liboso, la kane ya mwasi alandi. Et puis bakane to na sima kuna bazaliko yako. Nazi mosa sardine na boite ko kote bana bazalaki po bana balia na pesa ki bango priorité. J'étais surpris na komona mwana akangi mbisi wana. Me papa ya kanara yeka mbala moko nga na kane to na alingaka mela ye kutu. Natala me limata oye. Oui, sénateur congolais à canard. Peuple congolais c'est un caneton. Comment on a un sénateur aux avons $6,000? Mon travail dans le bureau un simple chauffeur. Non, non, salaire $30. Yosa converti Yaka Kimama, palais du peuple, la maison du peuple, Bethlehem Yabana Nangaï Yangoyo. Sénateur congolais. Oui, peuple congolais, dressons nos fronts. Nous avons besoin de participer, mais nous avons besoin de mourir à Yokangaï. Pebenga sénateur Nyon place à Zali. Je m'en fous, na yebi sakibino. Et nous sommes les on y a participer, on y a pesa kombote, on pesa na kombote. Et ça, c'est un ami Bali. N'a qui doit toquer na président, c'est on Yaka Kimama. Toquer de reporter contre la présidence. N'a que président, c'est on a Bethlehem. Non, non, place la présidence, c'est la maison de nos peuple. Non, maison du peuple, c'est le parlement. Maison du peuple, c'est les députés. Il y a des députés à Wapi. Mais un député congolais a commis le loyo. Waka projet moko boye pour l'affaire sociale, c'est $1 million. Bango 500 000 $, bakata jango bango na bango. 50 000 étiquettes na bino, ba pesa na député, batika na 100 000 ay na suka ba kaneto na suka bazako zo eloko mokote. Mena sina mona ba soso. Obwake eloko, ye kutaka nzala, ba azwi mbuma yango, a santsumuni po bana mikeba liana ba nyeti wana. Tous on a besoin de sénateur à la soso à partir de 2011, 12 ezali koya. Nous n'avons plus besoin de canards, tous ces canards là-bas longwa. Mongo kutute parce que tout le monde bango $20 000 par bango na bajeko zazu nango bajeko wela ngo nana ngo mutapesa ngo plan yoso c'est Achitophel. Qui est Achitophel quel est votre la tamu candidat oui tata wana azaki mbela nyanzi mbela minu mbale aya pas de roi David grand conseiller amona roi David est un problème ye wana ke pas ya nini ya mwana msusu ya Absalom akene ko tasu de désordre kuna. Pourquoi parce qu'il y a la côté avantage, il y a le côté oui, il y a des parlementaires, il y a des chefs de Sénat comme Ken Wadoro depuis toujours, ce sont des Achitophel. Mais sur la place Mbongo Ezali, mais sur la place ma projet Ezali, mais sur la comment détruire le peuple congolais. Yé moutate qui sont dans Rwandais. Yem tateki sona ba windele yem tateki sona ba Fonds monétaire international ko konsa bisa ba crédit ndenge na ndenge ba crédit wa projet mona na te il y aura une justification bientôt. Boko ya ba mondia projet de chemin de fer ezako za autant de millions ba o 4 millions ba chèque ngo bino ba canal bo se partager yango ba kaneto ba kotika le loko mokote et longo pe wana vous êtes toujours là pour des années et des années sinon que ba ko mo ka boye ko changer. Obota bakana komba Kenga Wadondo ou bien la combat Lubikuzik soki Lubikuzik on a bien mal à ce Lubikuzik on a Léon rentre chez toi où dans Rwanda tu n'es même pas connu parmi les Rwandais parce que tu connais que aucun jour un Congolais là un Rwandais va avoir un problème. Moi j'ai eu trop de professeurs Rwandais dans Congo